balobi ke na plein oyo le 15 anniversaire balobi ke bosaki plein te esikomo mais naokamwa bato yango naokamwa bino makasi bovandi kaka mpo bolobela makambo le 15 mais bamiting esalema nango anniversaire esalema mais du jamais vu idps eza machine ya politique quand nde tolobaka nde tomesana koloba donc idps machine ya politique donc naokamwa bato yango bavandi basala badiscours bafaux discours moko boye bango mpe baya bameka ti bameka totala bango bameka toyoka bango donc to relever sous défi so bolingi susu bis encore tozonga susu samedi opo na bis encore donc toza wana soki botie tembe bokomona yango idps eza machine politique yo boketu yo ozokaka te boketu ozokaka te to baopenda o mato ozoyoka te boketu yo moyibi boketu yo kovanda olobela mambo politique te boketu oyebi kolobela mambo politique te yo vanda wana ndenge okima no na poto okima na ndenge moko ya moyibi oyiba mbongo batu okima na bwende kuna oye Kinshasa na Kinshasa okimi na mbongo bato ba orchestre oke nango obwaka kunda na compte ya idps lelo ozoloba n'importe quoi ozofinga yo boketu oke apoto na nzela nini donc soki idps te yo linga omona poto totanga bamisusu totanga mpe boketu mpe mutu tala forme boketu wana pena nayebi te donc boketu do nayebi te tokangisa peut-être oke poto kosukola o mwa moke mais par contre poto kutu donc ebebi so liso komiloko hippopotame donc boketu yo te vanda na donc yo te bato misusu baloba mais yo te boketu wana forme mutu te wana forme mabe donc ndenge oza na yo nde oza na ozwa na o déjà donc coronavirus kala donc coronavirus ozongo kala mais yango bato baye koti mais boketu ozongo kala donc boketu ye azwa coronavirus kala donc zaka nango déjà talaka nde eza forme ya babi coronavirus ezouta na bapengouin donc boketu oza baforme wana yo te boketu ovanda kimia donc oza eloko oloba te tina rien dur donc idps machine Fati béton donc Fati yo quand nde tolobaka Fati yo Fati a béton aza béton donc ala président moko donc idps bapesaka biso mbongo te basombelaka biso bapolo te donc eloko moko te bino bokosangana na bino boketu osangisa badiaspora na nyonso bakomanta banyonso wana sangisa bango ozwi lamuka osangisi ozwi FCC eza plateforme osangisi bango tu oyena bango martyr bakotonda kaka te ata babengi wera ata babengi JB ata babengi Tchala mwana donc impossible ekotonda te mais UDPS eza machine ya politique donc yo boketu vanda kuna donc kanga munoko kande sokangi wana donc sokanga bino donc UDPS ekangi 4 pour la deuxième fois 4 IDPS ezokanga toujours likolo mais ye eza ndenge na ye mesana kokima ti boketu akimaka ne ka bongo donc siko o akimi turo ne ya libela po kozonga su na Congo te donc boketu kozonga su na Congo te po ayebi so ezongi Congo akufa nzala 1 atanga classe te ayebi koloba même français te ayebi kokoma te donc soki aye na Congo Fati pa lobi gratuité donc gratuité c'est que faut ezonga classe ce qui peut azongi classe te moyen sala musala ezate so akufa nzala lokola poto kuna social ezali ato ozobota na en désordre ba ofuta na bango bana ozo bénéficier donc yango wana boketu foka ngamba na poto donc awa place à boketu ezate soit gratuité ou rien maman canote niveau ça se va séquer nous au moment la ba secret za be donc IDP c'est parti mo ba surprise donc ba secret ze belé donc ba secret eza ebelé toza wana ka pona ko soutenir président Fati donc président Fati eza o biso toponi donc tozo baka na batunyo surtout o bavandi ba lobaka mabe pona Fati ou bien ba contrecaler Fati ba tia ba kale bani ba ke toza wana donc kano eza wana na kati ya UDPS pona ko défendre ba action chef de l'état ya koyebisa batunyo so o ba koya pona ko kweisa to ko bebisa musala to makanisi malamu o Fati azanango parce que biso to voter ki Fati parce que tout le monde qui makanisi malam o Fati azanango donc état de droit makambo belé donc développement ba action ezana kati zoka koma Fati wana sala on analyse au senti que Fati donc eza non moko béni donc ezana o nyoso peuple congolais ba banda kozela donc toza wana donc neti Fati eza fraternité
donc F wana eza fraternité, A eza action, T wana eza technique, S solution, H donc bon continuer kabino moko ba amour eza wana mambo ebele donc il y a za béton leader charismatique donc aza béton aza solution aza amour fati aza nyonso tout donc fati ndenge aza na donc aza tout pona biso donc toponi ye tozana ye kandenge présent ai alobaki ke ti mokolo yesu akozonga donc toza wana bolala pongia ba bébé soki olingi olali pongi esili olamuki ozongi suna pongi soki obaye bongo kende braza kuna pesaka Congo baloba pe ka lingala présent na bango pe kombo na ye Denis Sassou Nguesso kombo première dame na biso Denise boketo kende no braza présent na bango kuna Denis Sassou Nguesso ndoi ya première dame na biso première dame na bango kuna kombo na ye Antoinette ndoi ya Fati na biso ya Antoine donc boketo kende ka braza to aka bandoi na ndenga mabete boketo kende braza tika biso to sala musala tika Fati asala musala wana forme batute ozana forme batute boketo tika Fati asala musala tika ko distraire biso ta wana eseleki do Fati afongoli je eh mais tolobela ba plan combien de fois to si tolobaki toyebisaki bango ke les 15 exact somme baya bamonaki na mona pe na ba télévision na ba chaîne de télé masoleza isusu te tembesili donc bakangi munoko na mona opposant mon côté olobela les 15 donc tokangi les 15 donc ezaki a craquer mais Francis Kalombo ndenge zana il faut lobaka bongo parce que Francis Kalombo aza mwana oyo awuta na makolo ya Etienne Tshisekedi donc ayebi force tangu ba combattant ba telema kamutu moko te ko telema donc combattant de ba telema kana nde bazaki les 15 wana même kiti ya Kabila zai koninga kiti ya rais na kinga kate bujaki abi mais bandaka la oyo fangina tika na plan oyo zaki ya bango ngana okanga mananga nango donc rais ko place azaki anolela bi les 15 donc maramo esalemi di jamais vu pe perdre balianga mbongo ofele lo on ezaki nango ya bisote donc il a tika nga IDPS bandakala donc depuis 2006 2011 donc a regretté Mama Lobasuka ezaka que te non bon dès que tolobaka IDPS vaincra mais na minute ezaka que IDPS a vaincu donc tozawana bana mai tozawana Fati a bandi musala a ebsaki biso que 2020 eza année à action tellement que congolais to kemba trop to souffra trop banzala to lala nango makasi to tamola ba makolo makasi souhait na biso ezalika ke Fati a bandi les mêmes jours et s'il les mêmes jours non to espérer na makambo bien donc des Fati za boye a bandi action tozo mona déjà action et bandi quel que soit yo nani o nga directeur à cabinet o nga isoki nani o nga isoki ministre ya boye donc Fati ndenga zawana a bandi action donc oyo akoya pona kosala musala pona peuple tokobetela maboko pe tokapuye oyo akoya pona a détruire a bebisa vision chef de l'état tokotelemela ye donc Kano akolandela ye et puis ministre réunion surtout o kolinga tengama mopanzi abima libanda ya vision ya chef de l'état soit disant ka ndenge président moko alobaki ke nayebi ke basinisa bino bozosala baerreur bino so bosine pona mutu mais boye kosala pona mboka pe pona peuple congolais donc on azaki nango yebisa bino ka yango wana te Kano eza parti te Kano eza structure na kati ya UDPS donc toza wana pona ko soutenir vision ya chef de l'état biso toza bana oyo tokoli na makolo ya Etienne Tshisekedi tozo kende na makolo ya Fati toko continuer na makolo ya JM Jean-Marc Kabound ti tozo koba na makolo ya Augustin Kabuya toko continuer sous ti tozo kende kaka nde tolobaki ti mokolo yeso kozonga donc nde tozi pouvoir boye eza pouvoir eutie pa ya Nzambe po elongo sina maboko na biso so kaka Nzambe yebo mtolingi biso tolobi ti mokolo yeso kozonga isi pa koya lelo te donc bo supporter biso donc toza wana Kano tozo soutenir chef de l'état Nzambe pambola ye Nzambe batela ye na batu nyonso baza nzinga na ye so batu mabe bazali Nzambe a détruire bango balongwa pembeni na ye donc chef de l'état sa musala pour na kosepesa peuple congolais maloba yango wana merci